Criminalité na Kinshasa na yebite so ekomi nini. Ekomi lokola monnaie courante. Ekomi loko moya normal. Na komo mona kutu Haïti Haïti penza ekosa. La butu ya hier mercredi. Poto kota jeudi. Biso na ipene. Bandeko. Toyokaka ba criminel na sango. To vivre yango. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Criminalité na Kinshasa na yebite so ekomi nini. Ekomi lokola monnaie courante. Ekomi loko moya normal. Na komo mona kutu Haïti Haïti penza ekosa. La butu ya hier mercredi. Poto kota jeudi. Biso na ipene. Bandeko. Toyokaka ba criminel na sango. To vivre yango. Nalobaka na sala ba vidéo pona ba criminalité wana. Na vivre yango bandeko. Tozaki visité par des criminels. Tolalité tongo ezotane na biso boye. Ba bandina ne pas voisin msusu ba koti ba oka bazaka na phrase na bango bayaka pesa mbongo. Pesa mbongo. Soki boza na mbongo te okomona nde sabotage. Bazwi mbongo bake en face na biso. Ba buki na ba moelo ba bambi ba koti. Ba bi pesa mbongo, patron pesa mbongo. So pesa mbongo te tozo boma yo pesa mbongo. Ajo pesa mbongo. Mais azana surveillant ne moko azaki vraiment habile, amoni moyen te a faufile po ba ebisi ba surveillant na ye wana bito ye liote. Soko salika faux pas tozo boma yo. Ezali na ba voisin asima ba bandi ko alerter bato. Bazo ganga, ba criminel boya. Criminel ataleka pa bambi masasi. Heureusement azaki na mwasi azaki prudente mwasi a bengi papa benzi boye azui masasi na lokolo. Bazeli tiba 6 opération pour mema papa wana na hôpital. Hôpital mona ipena babi o ezaka na biso te toyebite sort na esiko so zandenge nini. Babimi. Ba kesi ko pemeni na sona ba voisin. Ba bandi ko bringa ba buka portail. Mais surveillant ya papa oyo ba zwaki mbongo wana akimi mbangu. Akeluka la police. Ba ina jipa la police wana. Les bazolinga ba buka ba voisin po ba kota na biso po babanda liboso ko beta masasi na parcelle na biso mbwanda bando oganga babi boze na bino to yela bino baso ba policier l'air baye ba bandi ko beta masasi na musika nde ba criminel ba kangi bisaka ba kimi bazaki bien kagoulé plus de 10 personnes ba criminel to lalité ozo pongi wapi ozo tala bana surtout maman oya yo une personne très âgée de 83 ans cardiaque a commis donc azaki souyete na kobo banga na osimba maman na bi calme-toi. C'est-à-dire batwana ba comprendre faiblesse ya ba konzi. Faiblesse ya bato ba diriger biso, ba comprendre. Bande ko bazo beta masasi, ba beti donc bazo beta masasi à tel point que bato mususu balalaki. Bato ba bimaki po ba kengela soko bimika ba beti masasi, bato balali. Intervention est bien après. Basi ba piller 2 maisons, ba dima kota na 3e, 4e ya biso ne nzamba permettre quitter. Congo ezokende wapi? Putika sota tukufa banzala wana. Tumesa na banzala. Bapasi. Na insécurité vraiment lisusu. Na insécurité bandeko. Leki mo abenga mama Fifi lobela biso. Bango baza na ozone. Kaka na début décembre, ba ko agresser bango. Ba criminel ba koteli bango. Na ozone na boy kotanga babe na natanga nini te adresse na bango na pesa adresse te bakoti
babomi portail bango bayaka babetaka masasi donc baza na bango inquiété te bakobeta mpenza batalisa bato koye baye batindika portail baforcé bakoti d'abord na balocataire na bango babuki papa bakoti babi azali célibataire pesa biso mbongo pesa mbongo malheureusement mpona mwana mobali wana azali na $5000 na ndako ando préparer mariage na ye apesi bango mpe baza mpe na baéclaireur na bango apesi bango $5000 bazwi batelefone portable na ye babimi bake pa leki oyo abengaki ngai na ndako na mpo avandaka pa grande sœur na ye babandi bazwi moelon pouf babambi na porte première fois deuxième fois balobi na papa na semeki na ye babi papa fungola porte soko fungoli porte te tokotika o nu devant bana na yo toko violer mwasi na yo na bana no na misu na yo papa na siko azoluka botala na trouble wana azoluka bi nazomona clé te bango so balali babeta masasi heureusement mpona bango ba militaire oyo ya centre supérieur batambola na butu patrouille pardon le bayoki masasi ebeta bango babandi koya barepere direction oyo masasi ezobeta le babeti papa ale bakimi nde esika babikaki babi mama fifi loba lobela biso toujours bapeka na barisque où va le Congo donc so bato na baza koopere ozwi bango so baza bacriminel kaka ozwi na bakuluna ozwi na oyo tobenga bacriminel biso ngana obenga baza criminel armé assassin ti baza koopere wana baza na kobanga te parce que bayebi faiblesse président Félix loba beta likofi na mesako parce que tango oyo bato bazokufa droit de l'homme azate sikoyo tokomi na bafeti boye donc biso tokomi lokola bilanga na bango soki bakuti mbongo te bazoboma na oyo biso bamisusu oyo mbongo ezalaka na bandako te seke bakoboma bato nyonso bando boma population eza pasi moko na congolais aza na mbongo na ndako eza pasi bakoboma bato nyonso to vivre situation mo ya pasi tina salaki moi vidéo wana nazoloba oyo bazolanda nga bameka kobenga na police ezalaki na 3 heures basali mosala na bango bakei donc toza kaka na bobangi awa toza komito bakozonga to bakozonga te bandeko bopartage vidéo oyo bopartage penza parce que mboka ezalaka boye te mboka ezalaka boye te. Alors je me demande comment na Congo nyonso ya mabe ezotombe au même moment nyonso penza ya mabe ezotombe kaka au même moment eza nini bandeko bopartage vidéo oyo bakonzi comprendre que population eza na insécurité ya makasi bandeko mama nanga ti sikoyo santé penza ebouger parce que événement monaki yango te bandeko depuis pongo abile loka ya 29 na tongo oyo kaka na 9 na 8 heures oyo tokobi na ye place wana babanyama batiki ete bandeko bomonangana abobi likambo te azokima bala na ye atelema te azokima nde kaka depuis pongo abi
basoda kiti na bando filmer akoti na porte bandeko depuis pongo abile loka ya 29 na tongo oyo kaka na 9 na 8 heures tokobi na place wana babanyama batiki ete bandeko Bandeko, j'ai fait cette vidéo pour dénoncer quelque chose. Désolé la bicoloniaux sont à Kinshasa en sécurité, je pense que nous devons prendre cette situation au sérieux. Hier, je revenais d'une fête de mariage de mon ami Exosia Bindanda. Je devais déposer un ami et son épouse dans limité Funa vers l'ancienne résidence ya pasteur Walesa et Sika siège ya parti politique Nojek et Koma na banzele ya parvenu à Katiwana. Tokomi, j'étais accompagné aussi avec le prophète Béchir. Tokomi côté wana tomoni liboso policier na sima ya policier peloton ya bakuluna. Donc policier a ça la couverture ya bakuluna. Donc civil na boutou sera moni policier a la confiant a poussana. Nous avons na sima ya policier bakuluna. Juste au moment où on est arrivé pour Tikandeko, il y avait un autre groupe besoin liboso. Et le policier se sert Yakobet à balle pour assommer l'autre groupe en face, pour protéger Baobana Simanae. C'est vraiment triste. Trop comprendre l'insécurité, ça là et tout, monsieur Komi, na bateau va censé protéger Bisso, bah ça la couverture à bateau, bah ça la Bisso Mabé, et ça normal. Ministre intérieur, commandant à ville, pour me la maramoi, sur bateau, bah gérer secteur ya Funa. Pour me carotter la maramouana, sérieusement, c'est pas normal. Raison pour laquelle tout bazan en sécurité à Kobima, tout la mouina tombe, moutou, lever moutou, parce que les gens qui sont censés nous sécuriser, bah ça la couverture à bateau, bah ça la besoin de ma baisse en normalité. Soit disant que moi na o Deborah oyo après si comme maman Blandine à l'hôpital à Manko. Ce qu'on appelle maman Blandine à Sono, oyo après si combo. Yaya, ata ozo na mbongo te kokanga mutema te. Monana, olela ta pa bakonza mboka, basunga yo biksa amen. Biso bato loba soki tozaki na bambongo, blessé azwa ki soin. Mitozaka bato apa. On a problème à makila. On a manque à makila. Awa, siko mwana aza na makila na nzoto te na bakonza mboka. Soki bozo yoka, bosunga. Bosunga yaya boyoksa mwana osoni te. Akufaka boliko kozanga mbongo. Boya kosunga ye. Azana mutu te, azana tata wa te, azana mama wa te. Tozombeka kotuna ye, mais kombo azotatone kaka ya mama Blandine na ye moko Deborah. Ye moko kombo Deborah, tozotuna mama alobi mama Blandine. Mais kombo azo reconnaître komini a outité na quartier to na veni, azo reconnaître te quartier a habité. To ye habité. Azo peta numéro contact mitendi, a outi mungafula, a outi wapi Kazangulu, to yebe sika outi te. Mais oyo amoni ke ayebi mwano na mama Blandine. Boya ko sunga. Boya ko sunga na bena pa na fongola miss. Na bisaka na po kanga na bisaka. Fongola miss. Boya ko sunga na leta na biso soko zo mona soko zo yoka ba konde mboka. La police mutaye ko bwaka ye awa. Boya ko sunga. Ba pesa ke premier soin. Mais le cas famille monanité de batike na nous pour famille monana aloba famille mais famille monanika ate ti siko on to ko annoncer to ko lancer message oyo na bino ba membre famille ya Deborah
De 6h à 19h, la journée a été placée sous le signe de la vigilance, de l'alerte et de la mobilisation totale pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba. Après avoir recoupé des informations faisant état d'une infiltration de suspects étrangers dans la commune de Lantsele, à l'est de Kinshasa, le numéro 2 de la territoriale a immédiatement dépêché tout le service de sécurité pour les premières investigations. Sur le terrain, venu constater la situation par elle-même, Eugénie Tshela-Kamba a fait face à plusieurs individus affirmant être de nationalité kenyane mais d'apparence somalienne. Autre fait est qu'ils se disent musulmans alors qu'ils sont à Kinshasa pour une manifestation d'une église de réveil. Les enquêtes se poursuivent afin d'établir la vérité sur cette contradiction. Grâce à la mobilisation rapide de la vice-ministre de l'Intérieur, tout porte à croire que la situation sécuritaire reste sous contrôle. Bonjour. Cher ministre, cher député, cher gouverneur. Hapa Bariba motoka ingine Fortuner ya professeur Yvon. Ni professeur comme Medved. Kama munaona motoka Fortuner ya noir, iko na hii plaque ya hivi. Il a deux véhicules. Iko na hii plaque ya hivi. Ni nani ya Dr. Yvon. Dr. Yvon banaiba baringia umu njo operation ya pili barifanya baringia umu motoka ilikuya hapa poko mayani hapa munaona hapa njo pale ilikuya banaiba motoka vers 1h30. Excellence ministre de l'Intérieur, renforcez la sécurité s'il vous plaît. Cher gouverneur, papa solution surtout comme Kinkole hapa avenue Banza avenue Kinkole coin Banza 5e parcelle karibu na nyumba ya etage baringia muimpango ya Dr. Yvon banaiba motoka vers 1h30 parce que intervention ilikuwa na karitar kaloko et puis barpomona na kusalo barpomona na kusalo njo information hii tuko napenda kunipatia parce que nilita numéro ya Kilimbalimba. Quand même, Dieu merci. Regardez, une vie pour moi dans le salon. Mulango mulango ikuchini. Pour moi dans le salon, barapika, pour moi dans le salon. Moi benye munaona. Barikuya, ce sont des militaires, naba civils. Je ne sais pas trop ça. Merci beaucoup. Merci. Mwasi tatara yeyo mama yeyo mama ngoyeyo yewana komone to bien ke Maria sombo yewana mama ekoti bien yewana mama mama ngoyewana oui. Regardez, c'est dans ces bus ici, on est en train d'arrêter les gens arbitrairement. Vous n'allez pas les regarder comment est-ce qu'on est en train d'aller chercher les gens. Donc, j'écoute tout garçon par Abine Vanabamba. Regardez comment est-ce qu'ils ont déjà arrêté les gens. On est en train d'arrêter les gens arbitrairement. Regardez ces messieurs-là, regardez les garçons, regardez ces garçons. C'est pas un koulouna, c'est un monsieur qui rentre chez lui. Regardez ces garçons ici. Banamubamba arbitrairement, nous sommes sur chaussée. Il est presque 11h. Achina pas vagabond ou les Benamuga mouillé ma bus. Regardez, regardez. Regardez les garçons qu'on vient d'arrêter. On vient d'arrêter les garçons à rouge. Derrière, il y a un jeep de la police. Donc, ni Bissi Kwapa ya IAS. On arrête les gens arbitrairement. Regardez même vous-même. Regardez. Ok.
Vous avez un minute. Combien de munitions? Vous avez 26. 26 munitions. Nous nous sommes Musara Musara Banan, télévision Musara. Tanga Bakombo. Awilo, oui. Ngala, oui. Oui. Jorma, oui. Angolais, notre ménage, tout ça n'est pas plutôt mais Azali. Angolais peut passer à la Côte d'Aouta, Angola. Angolais là-bas, on a armé. On a armé. On a combien d'Angolais? Quand vous trouvez là, vous savez, on a 12. On a 12 Angolais. On a 12 Angolais. On a moins de temps. Ok. On a plutôt de temps dans la nuit. On a GP. On a GP. On a ça à nuit. On a plutôt de ça à nuit. On a plutôt de ça à nuit. Baki na c'est la kiti le bango bali baki de nous bali bazungu musaka rangola na goja bilama ndana c'est la kiti. OK. Des traditions du soleil à police ou à kufa na bu zaile ni zaina banani weekend ni police ou kufa na bungu laki bai awilo ndala na dili na bakisi na uliko na mapo. Après, quand nous avons eu le bar pour nous lancer, nous pensons à banner qui sont massas. Nous avons eu le bar watt. Nous avons eu le bar boum. Oui. Nous avons eu le bar boum. Quand nous avons eu le bar, nous avons eu à venir à nous. Nous avons eu à venir là, à oui. Ok. Ok. Ah oui, là, oui. Continue. Il y a quand même besoin quand même quelque chose. Ok. Après Tobini, oui. Vous êtes en Madison Massassi. Oui. Angabo Manani. Angabo Awilo. Angabo Mande. Awilo. Angabo Tande Massa. Abeta Gane Massassi. Abeta Kitu. Beti. Babisus Baï dans la vente Badiraki. Vous n'avez pas de ligne distance. Là, Beti n'a été mis tout. Ok. Ok. Après, quand on a petit massage, on a Awilo, on a Monisco, on a fait un massage pour c'est que tout le bail, il y a un tiraki policier, il y a un policier. Il y a combien de coups de balle? Mais il y a un fini de balle. Il y a un policier, il y a un policier,